Est-ce que la sélection, moi, au cas ça mon promo, la continue à mettre avant 1h, 2h du matin, mon fils. C'est pas essentiel, hein? Et puis, il faut corriger, puis c'est quoi mon inspection. Mais pour éviter la calémie, à l'époque, il y a colonel la New York. Gendarme, mais il y a cahier dans la force pour commander. Hein? Oui, mais voilà. Eh bien, la pata qu'on a peut-être n'a pas eu beaucoup de lettres dans la carte de la cousine d'Israël. Ah! On a dit maï, mais il m'a donné la cousine d'Israël. Et il a dit qu'on peut taper maï. Mais pour là, vous avez des caïmans géants. Donc, on a continué sur ce paquet de la cousine d'Israël. C'est pour moi prudent. Et ainsi, la salle d'inspection, ça force là-bas la calémie. Tant que la vedette on a vu le Yakasi Kawan, la limite avec la Tanzanie. Donc, il faut dévier pour toujours la mission sur la main. Et on a la tournée de est-ce que vous avez vu l'eau marin, la neige aux Indisanga. Voilà. Ah bon? Bon, voilà. La salle d'inspection, la côté dans la case de la vedette. 2 fois même. Il y a des bosseux de cas qui très bien. Il y a mis bandé dans les gars aussi. C'est un maréchal, son ami de l'Obarangaï. Vous voyez qu'à Cameroun, la rivière Kassai, il pourrait comme bateau est noyé. 350 morts. Bissot, vous allez sur place, vous avez au tal. Moyen au but, ça va de Goyo, vous allez peut-être. Eh bien, il y a commune ici, état d'équipement, il y a des unités, problème, il y a des grandes unités, nous allons y arriver. Mais si vous avez une situation générale, soldats paient mon salaire. Surtout vie sociale. On a super, dans le centre de la vie, nous avons formé la jeune marine là-dessus. Comme nous tous, nous avons équipement mobile et sanitaire. C'est-à-dire, le collaborer pour représenter Baninga la Bino, vous êtes pour le ballon. Comme on a ballon, la banzi et l'autre à mon nom et la bonne et l'autre, tout à la vie sociale, à soldat. Situation naïe, Molato, Kolia, Kolala, Banimba, moyen, tout ce qui concerne l'équipement, la matériel, moi je crois que cela relève du commandement. Sauf au Canada. Type équipement, moteur, ça relève du commandement. Là-bas, on a combo et là, comme on est une vie sociale. Comme on appelle Baptiste, comme on appelle les soldes, comme on lit, Molato. Comment le militaire doit se présenter, se conduire pour la dignité, le prestige des forces armées. C'est un problème de Ném Yangoa qui appelle des réponses de ma part. Pour un tel équipement, pour ma soie, pour avion, je crois que moi, les commandements peuvent discuter à un niveau à commandement. Nous avons inondé vie sociale. Il y a des gens qui pousser pour ça la pillage, pour ça la vanille, et comment y mettre fin. Je crois que c'est ça l'essentiel. Bon, c'est comme une avant-dernière unité, force navale, il y a déjà la 3e personne. Non, on a coupé la parole. Les canons sont en apprécié ça dans l'activité. Sur le maréchal, il y a canné pour la Cambritali, l'Issonioso. Il y a pour l'obéamine, surtout pour la base de Koubazali, la pétrole à pays. Biso à la capitale, vous toujours respirer comme un mouquet. On a découvert la biso pour le moment, on a la mise. Au Béti Moutou, mais qui correspond au mouquet. Les balles de Koubazali à l'intérieur, vraiment, ils aiment Mawa. La vitesse sur le bateau, comme un ou bien bataille. Parce qu'à biso, toujours, on a tenu la dégré, la somme, tenu des gens, commencer à le bail, qui a celui on a 8 millions.
mais na intérieur okuta soda oyeba kaka soda ntango asungi munduki yango akangi yango na kekeli mon maréchal eloko ezali monene awa ingérence eza mabe gérance eza baninga baza koloba me baza kotika bapoe mike mike mpona kokomplete na baninga ndenge bazali oloba parce que naza kobirapele ntango naza mwana moke outi kozwa pouvoir avant mama yemo mama na biso mama yemo akufa na kanisa lobaka liloba moko ke mwana nanga kobosana bamindele te bamindele bazala pembeni na ye nasengi bamindele mpo na ndenge aoni te na ndenge ya gérance mo maréchal parce que namonaki na elo na livre trans par exemple mondele azalaki wana ayebi mpasi me ngai motu mutu nayebi mpasi ya ndeko na nga te mais na livre trans bazalaki très bien bazolata très bien classe ezotanga mabe mituka ezali biloko nyonso ntango tozwi kokosana babelge oyo bakopera bakende nano lelo livre trans eza parter bazotanga te ndeko mwasi alobaki awo batele nyonso ekufi machine nyonso ekufi et puis ezala na centre supérieur militaire bamindeli bazalaki wana so okoti na centre militaire lokola baza komona ke bamoye ezali mpenza te mondele aza koparvenir kosenga va même carburant azoservir le soldat moko na moko chaque vendredi ke bozwa ata 5 litres ya essence ou bien 10 litres ya essence boteka omeka kotala scolarité ya mwana na yo to omeka kolesa mwana monsieur le maréchal lelo entourage na yo parce que ntango général mayele azolaka biso na aéroport andi ngai na bandaki kolela ngai na mateki na vio naza kolela alobi na souhaité bino bonne chance eza bazala na bino maréchal ayoka mpe bino biso mpe tosi toloba mingi bala mosusu bino lokola boza minoko ebele bokende koloba mbala mosusu bokotouche bape oyo biso mpe toyebisa ye te parce que monsieur le maréchal okokuta un adjudant na kati na armée azotonga ndako étage building un adjudant s'il vous plaît oyo général mosusu aza kutu na possibilité azotambola na makolo okuta général adjudant mosusu mais bazopoursuivre ye te bazotuna ye eloko moko te atongi ndako na kekulu bo biso ndenge bandeko mosusu balobaki avant même na makambo ake armée eza divisé baunité mosusu baza kovivre malamu baunité mosusu ezovivre mabe monsieur le maréchal baunité mosusu ezotouche prime oyo bamosusu baza kotouche te po baunité mosusu okomona kutu moto azosala na unité ou bien par mokonzi moko baza kotraite ye bien yo leki liboso na ye azoloba na yo abino bapauvre kutu okokota ozovanda na bango ka moko okokota ye ndako okuta tout mais yo mosusu oyo moyen okomata peni pene ezali te monsieur le marché eloko ngai naza kosenga gérance entourage atala biloko ndenge oza kokamwa o natindaki bamilliard boye oyo nasengaki biloko boye basengaki biloko boye yo oza koyeba yango te mais biloko wana ezokoma na destination te monsieur le maréchal bana na yo baza bagrand frère na biso nde baza kolia biso bana bazobeta biso ka bikolo bango kuna likolo bakomisa biloko na sede yango wana monsieur le maréchal ebongaki ozongisa bacoopérant baokipe bandeko na biso bavanda nano pembeni batala gérance wana parce que mondele akotika ebembe ya soda epola boye te biso tozoyokana mawa te monsieur le maréchal moto aza koyela kaki intérêt na ye personnel lelo sikoyo politicien akotala te amoni souffrance ndenge bandeko baoteki koloba amoni ndenge soda aza kosouffre yaka omoni ke bango bagere mboka pendant 27 ans bozomona eloko moko te biso so tozwi pays ya bokosala boye tokanopesa bino boye tokotongela bandako ya boye ngai nalandaka nakeba na caméra na brazzaville soda moko un caporal retraité azwi pension bapesi mbongo ya ezokopermetre kosomba lopango na ndako ntango zairwase moko akendeki kodroge ya libie mbongo wana ntango toza kolanda émission wana lelo okokende voir même na Tchad namonaki na ezok na mateli bachange bayaki mpo batanga akuti restauration bakimi lelo tina bachange bazolia malamu koleka biso batali mpe balobi na Tchad tolia na bote toya kokufa baluki bazairwa lokola basadaptaka na basituation nyonso baluki 30 zairwa mpona kozipa bato wana monsieur le maréchal mpo bacontinue bakolo so okoti na baekole bakoza kotanga na bacondition moko vraiment jamais vu yango wana monsieur le maréchal eloko mongo na sengi gérance bato mingi baza kozwa yo mabe yo oza na souci ya bato no babonga mais okopesa biloko ezokoma na destination te monsieur le maréchal benga bacoopérant lelo ndenge ozokopera ya bapoesien banini baya baza bagérant na biso nasengi baya mpona oni te baya mpona koencadre biso te mais mpona gérance parce que biloko wana ya cantine par exemple ndenge baninga balobi mpona kakozo lelo soki otie kaka mutu mwindu kaka ndeko na biso ezali na cantine ça ne va pas marcher au moins ke mutu azwaka mbongo ya prime na poche na ye amilelaka ou bien soki bakakoso efongwami lelo ezala géré na bamindele soki osali eloko wana monsieur le maréchal okomona bato bakopema okoyoka pillage epai te okoyoka mutu atomboli likambo epai te okoyoka eloko moko te bazoya baza kokosa yo kaka boye oyoki bauti koyebisa yoke na botembisa barbe déjà ndenge mpe bazozela biso na kinshasa na bakitese balobi surtout kote nga na uti balobi retour na bino toza na délai 1 ou 2 semaines
Ce que nous avons maréchal, tout le monde changement, tout le monde salamité, tout le monde a bino. Et puis, nous avons sauve qui paye, qui ne a mobile plus zaïre mobile. Et moi, monsieur le maréchal, que l'on a fini gérance. Gérance, tous à la gestion, donc, biso bon côté, tous au Kalamawate. Parce que tout le monde a boss, il a Bourgoulien. Bourgoulien a bien le langage, on se bat quand il a langage. Bourgoulien a bien le Bourgoulien. Et moi, monsieur le maréchal, batailler, monsieur le camp, pour que monsieur le maréchal, tout ce qu'on a tenu ailleurs. Tout ça, bataillé, sur ma côte. Tout là, monsieur le maréchal. Beaucoup de soldats ont les camions, les bateaux, l'État, l'État, ils ont pas pour ton account. Ce qu'on a entourage, le domaine militaire, quand vous officier, monsieur le maréchal, le domaine militaire, comment la Kitambo, par exemple, côté Ganaza Kovan. Domaine militaire, et si quand le chauffeur va faire ça, écolage, nous sommes pas passer. Banda pas miner, vous avez une bombe sanitaire, vous tout ça, la crise moderne, tout ça, vous avez coûté Banda pour moi, mais qui, quand vous avez monsieur le maréchal, ils ont un Banda. Or, batoki kotonga terrain ya ngoyo bato na soldata maza kolongwa akenipe kope makuma place à côté moto ezali ki nyonso na kasi bani maza kolongwa zaka ko compléter tant to koma na divers de to kobimisa pe moko na bongo parce que le maréchal makambo za minime na zo tikela baninga pe tant si la moyen prochainement ndenge na senga quand sous na général mayel tant waya ko bimisa na personnellement na fana na yesuni ba na yesuni ouais moko tout ça mais le lo ko faza baninga de nga moko ko parole tant molaïti. Donc, on a divers, ou bien si on a repéré la pôle, la notion de monsieur le maréchal, tout au niveau de ces amis-là, on a cassé dans ce qui bouge aussi. Maréchal, vous m'avez dit que c'est pas le mine qui doit tuer. Tant que c'est la dernière chance, même sur la vie, c'est plutôt pour moi. Pour voir la bako, il va y avoir au Bayard, à Bunga. Chance, même sur la Soukanamo. Zambia, ça, c'est biso, tu es comme on a eu au Bunga. La condition sur les accords par le maréchal, surtout la lieu bien, la passion aux accords pour les bisous, pour les bisous, aux accords sens. Mais les accords comme pas la bisou. Bisou beaucoup chance de tout les bisous qui voyaient battre et comme ma battre. Sur eux qui font là niveau, vous considérez 4 avions, bon ou azur wapi. Oyo qui boit 4 factures en bon ou azur wapi. Bon ou yosa au pays ça va ça et ça bisou. Et comme vous sommes ambiant, vous sommes bateau. Tout est bien moyen aussi. Mais moi, je suis bien moyen à la pour monter au combat, nous allons voir tout ça pour le bas à la carte. Bakoya bali bana wana passe, yo pesi, batia na poche. Basolo yo Mercedes par le pam. Mais biso lo bato zawa, tata na mama na mboka. Ayebi ki moi na ngai ke musala. Mo musuna kuzata liputa ya kusipandi. Nokoya musala 10 ans, 20 ans. Maman na mboka akozata kitambala ya pamba tezi pa mutu ke souvenir à moi na ngaki ndeki musala yango eloko te kala tangu tso zaki bana mike komona soda bongi tozo kenika la poko na ka bozongo sepe moi loso moi madesu moi makaya boleki mais lelo biso bana bakoya passe dans zona nyumba yaki eloko te place wana kutaya. Avant qu'il vous ayez fait l'émission et yo était la poche et pour ça ils savaient pas yo pour qu'il cola à l'hôtel quand sur tout hôtel cola là combien mois mon grand mari mais biso les lois ils fait l'émission de la société tout dit qui bassina bana qui ça va to y awa tozoma tukuta bango ndeni wana ke moi après l'émission apesa biso mama zoa somela bana komi ezate ezaka oyo ite mission nyonso bakopesa ba mission kende boyi olongo ki sasa kende goma par exemple débrouillez-vous kola na kolia na yo moko débrouiller mutu ozolo bane a débrouiller kuna ko débrouiller nini ozotinda ça aiba abeta bato wana hotel kwa lala tutinde musika débrouiller ça la maréchal pour passer au niveau de la